ba publier bolumbu na ngai ba publier bolumbu na ngai te esali ngai eloko moko te ata mutakala ngo bolumbu ngo botike bo gagner ni na sina salivi bino si mon importance za nzoto na ngai bolia mutakala ngo bosala ngo boudin bosala ngo saucisson bo publier ngo ba malade bosaba soba Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Baptiste Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, yeah, Sosola, Voilà. Bonjour, bonsoir. On a battu oyo balandara biso na kati ya Isaac News et Télévision na pesi bino nyonso mbote losako. Ezawa bino José Young l'homme simple. Bandeko affaire Bokechu. Affaire Bokechu. Losako na yo bien l'image. Losako na yo mama Karine Lota la patrona. Mbote na yo soda ya poto pe losako na maître baina très fort. Affaire Bokechu. Bandeko bolanda nano bodio na ba interview Bokechu asa yeli biso bongo na sima tozonga awa makati ya masolo. Nautaki Carrefour osombela mwana mapa bo moni mikolo yo ndenge ba hiver komi kokota avant na yaki na bisi ezalaki ba 18h20 ba 18h20 ngana zoya presse na tek na bana sura na mama Didi kuta bengi nga lobi na ya kozoyo wa mongabi te mama Didi vana na komi na nga permis na ndako et puis na bis jourango côté ya garde na biso mwindi ezalaki te na komi na 2 mètres ya ndako mpona kuna bimisi kutu clé na monika de kosomo ba ya de kartomo donc wana oza à 2 mètres ya ndako no komi ya pembeni na ndako sika babeteli wa komi pembeni ya ndako na bimisi clé na simbi de chasser na soba mapa Moïse na soba mama Didi pe bavoka na mona kaba yo moto critique ka gouvernement yo moto sala ba audio na réseaux sociaux bi wingai directement balata ki masque à noir baga à noir jaquette à noir jean à noir mbala moko akanyinga catch eta betinga double patch okala sima de chasser équilibre ezalaki te na koibo na se ba chasser pendant moko sikoyo oyo akangina kati azo regle mpela ke aetangle nga na kufa moko azolongola nga bilamba mpo afilme nga na se na ngai natali na bia nzambe nalingi nakufa ka boye nazobelela vo ezobima te na biso nalandi nabendelamba na kokufa natomboli nakotisi loboko ndenge aregenga kati natiki wana oyo akofilme afilme alo abendi oyo akofilme abendaki opantana ntango yo fani okoyi na se wana nakoyi na se sikoyo oyo mosu akanginga kati mpendake napema te naloba te avo ebima te ngaso saint esprit kolobela ngai ngabi so nalandi ke kotombolela mba wana koregle nga makasi peme kokende siko natikeli oyo akofilme ya mutakala azofilme na seconde nakotisi loboko nazwi mo espace nabandi kobenga mama Didi babandi nabengi les gens du quartier les assassins mbala moko nabengi mbamoko mama Didi ayoki mbala moko mama Didi abimi na Moïse mama Didi agangili basase eta bata quartier pe babimi mbala moko bakimi mbangu do bafilme nga batika nga bolumbu azwi video afilmaki mpo mama Didi amonaki bango mbala moko atindiki video wana
Ah, nata so barabe. No bi kuma barabe ba komena senga ti awo. Après l'information na ki kozwa mutu moko boye Paul Jean-Pierre Mbemba paza mutu a N. Mutu moko boye ya Jean-Pierre Mbemba na chauffeur ya Eva Baserika kanenge na so pupola Jean-Pierre Mbemba wana. Moto la biwa yambo. Soki mutasali yo boya peti na nga mona ebi ezali Jean-Pierre Mbemba. Etape chauffeur ya Eva Bazaibo na confirmé ngai. Na vandi silence après quelques bajitangu na ke directement na pesa kitate Moïse abengi mbila. Tango Moïse abengi mbila toye kubenga mbila ye. La police est arrivée tango bango basi bakimi police ego ya wana. Koya baye na deux voitures. Deux voitures na bamboa. Bapandi bamboa na gare Mobimba. Mibale baye bakoti awa. Bakoti na ndako balobi ifeto memao na posa police posa la plainte. Ok, nazalaki pe na plainte moko ya makamba Deborah Lukala wana kendaka kuna. Oui, nazalaki nango mena ebaki te. Tango na sisi Deborah Lukala pa portaki o plainte. Ye pa portanga plainte kama miziki yo. Tala waya monenga zomo na parti. Ye Deborah Lukala portaki o plainte ko sel nini ko pesi miziki ne beta. To kenda ko ngala pekisa ka miziki na kepe kuna tango na sisi makambo ya plainte ya makambo yo bango barabe basalaki ngai police ebisinga boy alobi système bakomi nango ekomi système international oyo YouTube nyonso mokolo bakobimisa video wana na memela bango bakomi na système moko bakodetete ti moto oyo asalaki makambo wana. Siko toaki na réunion lelo nazalaki na réunion na garde midi na moni mama Sandra mundi babengi abi waya mbomoni eloko tenga binini yaya alobi ba publio na TikTok daleta mama Sandra mundi bayebisanga ke Sylvie Mulumba abenga ye po baluka ba motakalize ngai ngana bisai mama tindela ngai audio wana biwa ya mona kotindela yango comme audio ezebale lelo sikoyo tovandi comme nabengaki Sandra pa abengi ngai ayokisi ngai audio ndenge Sylvie Mulumba azoloba. Donc si mutu commanditaire ya biloko oyo eza Sylvie Mulumba leki achekoko Mulumba wana wa Sylvie Mulumba mutaza conducteur. Donc de toute façon mercredi okozwa audio wana tokotia yango mokili mobimba bakolanda ndenge alobaki. Donc Sylvie Mulumba na Denise Nyakero. Est-ce kozongi na la police ba image bibi pour la sabako la police enquête komi wapi na la police? Non, ebimi kana butwawa ngana yaki na siko nde bana bazwi yango lobi na kozonga noma selo ndenge na sali boye po polisi yawa baumisa makambo ndenge zawa ifi avocat ya mundele na usola la Frank Diongo apesa nga avocat na international pour permettre ngai ifi avocat makasi oya kokomela procureur na ba image wana esalemi na voix ya Sylvie Mulumba nde tokolo samba siko baosala plainte contre Sylvie Mulumba. Ok. Boni morale ya maman, morale ya bana. Je suppose que ça doit être dur, badavina, bana nyonso ba Moïse, bamona que papa na bango situation ya intimité na ye na balabala boy. Je crois quand même que ça doit être dur. On est de cœur avec Bino. Est-ce que bana morale les andeni, famille morale les andeni? Non, bana baza préparé, bayebi ke bango yomoki bana no baza préparé na spiritualité makasi davina le kaki abengi ngai chance la vie pe abengi ngai do bana baza morale au zénith bayebi ke eza cause moko ya mboka ngai na kumsi nzambe parce que ba congolais babandaki kotia tembe o bakangi nga pona makamba mwasi aji nanga ndabo natika mama didi asuta mabolongo inda na kulinda mwasa boto na aji opero lwa ngai kuna sina sala vina ngata ata wadi mtoto wangu abasi na malilo ya poto na makabebele na kulotika na kulika goshi na bitumbo na za ngwa mnene me eloko na sepeli po na yoki foi ya Sylvie Mulumba mais na voix Sylvie Mulumba zo ça Sandra répondait que tes femmes Sandra na autonome Sandra okisinga Sylvie Mulumba zoloba alobi
moto wana Boketu wana aloba mingi ife totika ye mutakala na mukala na ye komanda iso epuis tokono buka na magasin ya mwasi na ye wana voix ya Sylvie Muluba to ana video audio ya po bakanga munoko to bangisa bango bakangisa munoko luka basa bayaki baboma ngai naza na bapreuve ya voix ya Sylvie Mulumba sikoyo tokokenda ngai na ye na justice ya koyebisanga moto oyo mpe atindaki so Denise Nyakero bango Sylvie Mulumba na Denise Nyakero bakoya tosamba na palais de justice devant badiaspora mpo na nini bayaki kodesabille ngai eske nazwi mbongo na bango na déranger bango nayibi bomengo na bango mpo baboma ngai. C'est ça, message on a qui est très important dans ce pays mingi po babimisi vidéo wana po ba diaspora ba mona ki ba tuandoko lo bakeza lo kuta wa ya mbazo sala buzz bakangaki na ndako mwasi sikoyo bango moko ba moni voya ba moni ba rabe bazo filmer ngai bongo mwasi ango su ba okanga mobala nga okanga na chambre nete. Bonsoir, Maman Didi. Maman Didi, bonsoir Maman, boni. Bonsoir Papa Piro, na le kaka mingi na ba émission te me po yoza sage yango na zoleka. En tout cas nga na mona batuana bazalaki milai mpinga bazalaki balati ba noir na ba kagoul bazipi ba masque ba gants na maboko. Donc, balingaki vraiment, ceux qui, Seigneur Jésus, temele, ou papa, tu n'as pas coûté mort. Parce que ma paiement, oh, ezal sous nenge zala ki bo jeunesse te. Parce que ne bakanga ki kachita on a bimi na gangi Jésus. Donc, ça yo bimi na ndako oku. Mobile langa, bokecha ebi ente. Ayebi mote mama bete. Papa boketu akoli na famille a riche te. Makoli na famille pauvre, mais ngai kutunde mutu na koli bien, nazo ba vraiment nga na koli na famille très bien. Boketu ayebi ente, abundi bitumbo ezayete, nandenga koma koloba atanga moko elekela kanga. En tout cas pour nazo la prière na YouTube na oki papa tu ka zo ganga mais ngala zo kanisa comme a solo la na téléphone ndenga zo solo na téléphone na bi peut-être papa tu ka zo solo la makabla ba commande ba tusu ba swani sakaye na tekate mais na yoki susu didi momo na termi pona zo clé po et dans le la clé na porte parce que yeso ka ya cha clé kota ndena na bimi na mon bagaki Jésus ba voisin la musi ba voisin nyo so ba bimi nge ba roba bando ki ma voisin na somo ka maroka bando la tabangwala de se ba do ba sala ki na voiture ba saki na ngope ba saki na bande ko na biso o ba noir pe ba eki ko laksa ba ngo place na biso po bango ba ko e ba place ote ba sala ki déjà préparé ba biso to sala ki papa tu ka e ba ki na été mais bango ba sala ki déjà ko surveiller ko lande la mouvement na e. Mais en tout cas, maman, courage. Donc, tu peux que Yondo sauver papa, tu sais ce qui est bien qui t'a compliqué. Ce qui a bien quitté papa Pirolem sur la kuta papa tu que les rotoso le bandenge mususu. Et puis après malamour ça qui est déjà préparé. Et puis moi soyo o ya na Afrique du Sud, malamour ça l'émission. Papa boketu bakangie na moi si donc tellement ba futa ka ba YouTubers na bango wana, ba tie bakangie na moi si mais nga moyena bimana lobezate na lobaika Seigneur Jésus justice na yo ko salama. Papa tu ka so bunde la cause est juste. Seigneur, injustice est en boca. Félix il faut qu'il a dégagé. Amen. Nabi Seigneur, ça la justice nao. Nazaki na jeune il y a 3 jours na ta chambre. Bande kotozongi na kata studio na biso makambo boketu wa yambo. Eza pasi bandeko. Kosala moninga boye, esalinga posa kolela. Ndeko ki omoni kokanga bato mingi ba Congolais ebele bazotala mutakala tout ça po ba Congolais mingi ba mipesa na mutakala onde mutu azangi mutakala azate biso nyoto zana mitakala na biso nyos mais tala ba Congolais makambo bazosala
bakongole makambo bazosala bango batalaka motakala ya bokechu me bazotala danger oyo bokechu nde bakangaki kati wana soki agangaka te moto mpe mekei aza mpe moto ya monene wayambo oyo eza somo me ye moko to alobi bozwa motakala yango bosalela yango boudin wayambo shushu bozwa na mino motakala yango bosalela yango boudin mpo eleki bandeko eleki kokebeta moninga bongo pwani kokanga moninga kati bongo pwani oningo bome mpo na nini ata kutu makambo yango eza ya ndenge nini okekanga moninga kati bongo asuki motema vraiment bokechu Wayambo toa courage toza na motema na yo elongo toza ensemble tozo soutenir yo na ba prière na nyonso zoka courage eza makambo yo eyelaka moto nyonso. Voilà, bien l'image. Merci beaucoup. Yonde Mutozaki derrière caméra. Bema Junior Sobomona Oyo. Ezande bien l'image. Ezaki wabino ndeko José yung l'homme simple. Affaire à Bokechu. Biso tomoni ndenge yemo kutu sa yebisa biso ke mutakale ko bima yebaki ke ba filma kai. Pe mutakale bimi. To suka wapi. Eoleka. Ba papi mboma ebimaka eye wana sala kaka Bokechu yope esale lokote vie continuer ma bende babomayo. Voilà. Ceux qui n'ont s'abonné à Isaki News Télévision, pourquoi pas au s'abonner, au liker, au partager. Dans le bagage qui tout ça ensemble. Merci beaucoup. Bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te. Me yo so mokilo matisa yango na mutu mpo na nini ndeko? Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo mpo na nini? Ye moko akela abetela yango ata tolo boye te.